Kamunyo sonzamba ko yebisaka yote malgré toute spiritualité na yo, malgré toute croyance na yo. Kamunyo sonzamba ko yebisaka yote malgré toute spiritualité na yo, malgré toute croyance na yo. C'est une bonne chose que yo oza la barrière ya sali ya ndeko na yo non. Ingelo bateke lokola yo za musala nzambe ndeko na ko diembela kota na les de repos non. Zamba lingi, Zamba yebisiye que a se repentir. C'est une bonne chose. Zamba lingi, Zamba yebisiye que a se repentir. C'est une bonne chose. Boni, au moins ba message à boye, yango moni que bato belé lelo bakota mabele. Boni, au moins ba message à boye, yango moni que bato belé lelo bakota mabele. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zwa pe bambona nga bien ya ona préféré na sala nga vio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, certainement dans vos maisons, dans des métros, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons Gédéon et à la prise de vue, Jordan Panzoa sur la réalisation. Merci également à Herman Timanga qui nous assiste. C'est avec cette équipe que nous allons travailler aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Merci à notre sponsor Yadjani Sita, Ntongan Poutoubangamitu depuis Switzerland, un homme réglo. Merci également à tous nos partenaires JL Lukombo de Genève, Claudine Nobosaou, Mami Mwandekela Mwanzambe, Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, Taboufa tout top modèle. Merci également à Malolo, Loris la Congolaise. Nous penserons également à Gimbambi Business, qui nous ouvre toutes ces portes d'ailleurs. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur l'artiste G-Star. Donc, c'est-à-dire déjà, c'est un artiste qui va peut-être nous lancer un opus d'ici la fin du mois de mars. C'est un artiste que nous avons connu tous déjà, un ex du cartel des Yolo, allais-je dire, cartel des Yolo. Ils ont y a chanté Molo Chwange, Yokaka Molo Chwange. Alors c'était un groupe qui a disparu, mais aujourd'hui cet artiste nous revient avec un opus que nous allons tous découvrir. Suivons d'abord un extrait de ces clips et nous allons nous retrouver tout juste après.
Voilà, donc c'était l'artiste Jules Star, déjà que nous venons de suivre en extrait de clip, bien sûr. Alors, merci. Nous allons recevoir sur ce plateau notre invité avec qui nous aurons à parler en long et large, toucher quelques points en ce qui concerne l'actualité et aussi parler de ce virus qui est en train de ronger actuellement, donc ce virus coronavirus qui est jusque-là, d'après quelques publications, on a enregistré quelques cas ici en République démocratique du Congo. Est-ce vrai? Point d'interrogation. Est-ce faux? Point d'interrogation. Mais c'est que vrai, nous nous intéressons puisque nous sommes Congolais. Aujourd'hui, les Congos qui traversent un moment très très difficile, un pays qui se trouve dans un état chaotique. Si aujourd'hui il y a encore l'existence de ce virus dans ces pays, on ne sait plus. Puisque hier il y a eu quand même traumatisme dans la ville. Beaucoup de gens se sont promenés avec des masques. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà mboko collier ça passe. Et bon, soit le coronavirus, et ben se répandre, ça sera très grave parce que déjà kolia na nous aussi maté comme là le bana pasteur John kolia ya manka kolala ya manka kolata ya manka, c'est-à-dire congolais en soi manka na manka, mais se trouvant dans un pays potentiellement riche, bizarrement avec un peuple extrêmement pauvre, parce que nambo quand même sur la kabon bato wana mbongo ba pena likolo na mbongo ebele ba pauvre pe baza pena na sep do ba pauvre pena ya pauvreté à makasi wana des réalités à Mbokanabiso. Alors, sur ce point, je crois qu'il y a eu plusieurs réactions. Alors, tout ça là quand même, ils ont comme ça, il faut réagir par rapport à Magambo. Prophète Ézéchiel, bonjour. Bonjour Desjalin. Santé bonne. Oui, santé ça la merveille grâce à Jésus-Christ, ça va. Santé ça va. Alors, namoni to banana point à liboso, ils allaient prophétie de Jésus sur qui est sur artiste et musicien Fally Ipupa. Déjà, et pas Bishop Motondo, qui a également parlé de la part du Seigneur d'après lui. Ndeko Fally Ipupa et Sengeli Abongisana Nzambe, Sengeli Atika ba pratique, Moussouswa Kosala, et Jésus-Christ a besoin de lui. Alors, Bazan a besoin de mettre en garde par rapport à Makambo Oyo, Oya Salaka. Alors, Bisso, prophétie à Bissoté, ils a. Alors, réaction par rapport à ce qui quand même la prophétie sur Fally Ipupa. Vraiment, réaction que bon, c'est d'abord une très bonne chose. Nzambe tango telemi azo lobasir muntu azo ipese ba oracle to mona ngo pe na kati ya Bible Nzambe apesaka ba oracle na batu oyo ya ye oyo ya lingi quelle que soit condition de vie na bango. Par exemple ndete Paul azalaki Saul abandait ko persécuter ba chrétien misala ne zalaki penza mabe mais Nzamba bengaki Nzamba pesa ki message donc ngana oyebisa penda na artiste il faut apprêter l'oreille na Nzambe tant Nzamba yebisi atika misala bandait ko sala a se repentir a epa na ye et zala penda un très bon papa na ye moko pona vie na ye parce que na kati ya ba talent o bazala nango wana ya koyembela mbongo ya koyembela sexe ya koyembela popularité donc eloko wana soki bazui yango siko ba mettre yango en œuvre pour la gloire ya Jésus-Christ au mona que royaume ya Jésus-Christ kozala penza vaste parce que tant on a mona même ngai au mona ndeti ba musicien ndeti ba Céline John au mona ndeti ba Diamos au mona ndeti ba Fally Ipupa lelo so penda ba komi penda ba chantre penda ya Nzambe ba bani penda ko yemba vraiment combat Jésus-Christ au mona que tozala peuplé biso ba chrétien tozala penza belé parce que bazana ba talent batoana baza penda na ba don po don Satan appelle ça rangote za ya Nzambe mais ce que bazo utiliser yango nde mabe donc tant Nzambe soit pesi bango message c'est vraiment une très bonne chose na musicien compatriote na biso bien aimé Fally Ipupa pour na benga déjà bien aimé c'est que Nzamba lingi Nzamba za na posa na yepo Nzamba lo baka pamba te donc c'est un peu ça où on a ko intervenir pour nango. Merci beaucoup. Alors on va prendre le deuxième point, c'est également la prophétie de Weranson parce que ils appellent la prophétie de comment benga qui a le mais non ngana lukinzela na kutana na Weranson parce que moi na jeune rezala quitté alors na mona kinzela ya facile pour na tina na kokutana na ndeko na biso Weranson na passé par yaya na grand frère na Oazali na même nzela na biso parce que avec servi frère Patrice Azali serviteur de Dieu il est passé mon salle na Nzambe alors on a collé kana na sima frère Patrice et koki kopé ça accès sali effort
parce que ça a prophétie sur Weranson. Nzambe a besoin à servir yé. Kasi alukinzela voies et moyens pour atteindre Weranson azui en moté. C'est-à-dire que c'est pas facile. D'ailleurs, il y a eu un numéro, ça qui est ceux qui vaut comme ceux qui RTL, a meka qui kozo un numéro na a bengi mais bazo yamba été. Atindi SMS réponse pe ezo ya kakati. Et na kati ya SMS a meka qui kobeta lisolo ya o message on nzamba pesi pour na Weranson. Weranson esengeli assez repentir a bongola motema azo akota na kan ya nzambe pour na tina na kosalela nzambe. Alors akenda qui pour na kokuta na frère Patrice message on est comme qui mes frère Patrice a ça qui no yo ko kokuta na nandeko Weranson te pesanga message ngamo ne na kokende ko pesa ye message. Alors na kosolola wana ndeko alba ki nzamba usinga pende fona kutana na ye. Alors na kosola sola ki ndeko Patrice a pesa ki message pour na tina ko pesa que non yo soit au pesanga message soit au pesanga te en tout cas na ngana ko lekisa ko na te ngamoko na yebi pesanga message pe ngana omemela ndeko Weranson message wana et si mandeko ayi si biso lisusu alobi tango azo solola na moi échange banda ko sala wana et en tout cas amoni ke ndeko alinga ko fongola e porte alobi so ke zanza mezamba ko la qui s'appelle lisusu alors yazo azolela parce que c'était un message au azana yango alors bande ko pe bele bazoloba ah so ke lobi message ole ka maman na etandoike o lobelango c'est comme si ozoluka osala kombo sima ya muto wana olingi ko tembela na gaz na ye voilà pourquoi bakomi ko kene kaka na sima baleki na maman na télévision pour na tina ko pesa message na message oyo ndeko auta ko pesa biso pour na o itali Weranson de Weranson ko kolobani bon ezali bapel o nzambe azo sala na batunaye nzambe azo benga batunaye lelo ko zala ozo yembela na yo mokili ozo yembela mbongo ozo yembela sexe mais ce qui nzambe déjà a bengi yo na appel na ye okoki jamais ko résister mabeza ka kino mabeza par rapport ya babiso ba chrétien tango moni ndeko oyo nzamba talisi ye yo peut-être nzamba la kisi yo te Dieu est souverain oza musala nzambe mais nyonso nzamba ko la sauter nzamba la kisi mutu mususu pour transférer message et pas ya ndeko na yo pona nini kozala un barrière afin que ndeko na yo azwa sali non et loko biso c'est ça le mal. Et ça, le prophète Moko, Zamba yebisa que so kenzela o sala accident. Mais prophète on a pas passé un message dans moi na moko église. Prophète on a lobi oh, mais nga moko to grand prophète ba yebisinga tende ni nzamba ke lobilo na moi na o. Donc il y a monique yeso azaka maman aza papa leki aza noko non. Dieu est souverain. Makamunyo nzamba ko yebisaka yote. Malgré toute spiritualité na yo, malgré toute croyance na yo, Nzambe alinga ki a utilisé mutu mususu. Peut-être ce qu'a yebisa ki ndeko frère Patrice, peut-être ndeko na biso Weranson, alinga peut-être a douté. Yango moni Nzambe a yebisi et pas mutu aza inconnu. Au moins ba message à boye, yango moni ke bato belé lelo bakota mabele. Ngape sala melanga ta na zo message, Nzamba pesanga si la mort de Mama Olang. Na lobango na télévision na binzamba talisinga yi nazo mona Nzamba zo bisanga Mama Olang za la prier parce que bientôt azo kende. Batu ya si pourquoi yo kenda ikoluka Mama Olang iti na luka Mama Olang na sola na ye bata si fem si ba benganga yi ba lakelanga mabe baloba ke yondo kokufa mama okufa tenga binzambe mtaye bisinga abiki a préparé déjà moko ya mwana na ye po ana ministère pour CCRD mais bato ebele a si fem si ba lakelanga mabe baloba mais après quelques mois maman kufaka donc ça veut dire que bato ba négligaka et nous bateke lokolo oza chrétien donc yone ka nzamba ko lakisa non bato lokolo ndeti ba Weranson bazamba vraiment bana nzambe parce que totali ndenge nini o bazalaki ndenge nini o bango babande mokili bande kozwa bango mais lelo so tomoni bakomi quand même kondima moi liloba nzambe koyoka ko considérer pe moi makambo nzambe ça veut dire que les appels ndeti kin question est menée aujourd'hui kin question est menée plutôt batebele ba éviter que ndeko wana azana ciel azana dans les lieux du repos parce que ayebe ko se repentir amoni que vina ye ndenga tambusi amoni que non na komi na suka déjà naza déjà attaqué na nzoto eza bien té
ayeba ke loko moko no après la mort il y a une vie. Vie wana ezani neza selon ndenge zotambusa na mokili. So tamboli mabe so kufi aucun allié du tourment. O bato bengaka enfer. Bible zo benga ngo séjour des morts. Donc qu'une question à cela qui repentance sincère. C'est la raison pour laquelle moli moné que dans les lieux du repos quel que soit musique o ya beta ki na mokili. Donc tant nzamba biyebisi ndeko na biso wera. Ça veut dire que Dieu l'aime. Nzamba lingi, nzamba yebisi que à se repentir. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que yo oza la barrière ya sali ya ndeko na yo non. Ingelo bateke lokola yo za musala nzambe ndeko na ko diembela kota dans les lieux de repos. Non, le sali est individuel. Appelle nzambe ye par mutu moko za inconnu pour azwa sali. Donc c'est un peu ça on a ko intervenir na kata dossier wana. C'est ça l'erreur. Quel message occupé ça na Werason? Ce que eu occasion kotala. Message on a ko pesa na Werason ezake Dieu l'aime, nzamba lingiye. Nzamba lingi yo papa Werason yo ka o nzamba yebisi yo nzamba lobi o se repentir quand des messages de kwazwa ki o se repentir on ndimela nzambe parce que tout monde tenga de ndimela nzambe na tanga ka koma nzambe non ko ndimela nzambe za ko vivre la parole de Dieu et nzamba yebisi à vivre liloba nzambe. C'est un peu ça, c'est comme si moi j'ai déjà reçu un message, il y a artiste Kofi Olomide nazo déjà message artiste Kofi Olomide aza mwana nzambe. Malgré tout, il a parlé des choses de pasteur, tout. Mais Nzamba yebi sanga penta, Nzamba Nzambe. Artiste Olomide avatika mokilo ako confesser penta Jésus-Christ. Azamwa Nzambe nenga zawana, vous comprenez? Donc ndé bazalaka na quelle que soit profession na bango, bazalaka ba Nzambe. Vous comprenez? Et il y a un temps oyo, tango ba olunga batika ou bien va quitter la terre, ba ko ça la repentance sincère et puis Nzamba yamba milim na bango. Merci prophète Ézéchiel, je crois que nous allons fermer cette parenthèse. Le temps tout zoapé, le virus au fait qui ronge le monde actuellement, le coronavirus, tout le monde en parle. Hier à Kinshasa, c'était une catastrophe. On a senti une désolation sur le front en fait, c'est à Congolais. Au-delà Yanzala, au-delà de souffrance, au-delà de mes gestions, au-delà de maltraitance, au-delà de Makambutu. Oyo bazo sibi on a kati ya mboka oyo bakende ko bakisela biso le sous virus okoki kolobani parce que le minoko comme moi confusion comme bande ko yide parce que on va le bien au moni ministre alongi ndeko wana le sous soit sali fièvre c'est ridicule quelque part pour nanga c'est ridicule ba tout mon groupe mo et ben individu afin de ba no te bon moni et puis ba akanyi photo a cheboye pour na ko ba no moni ministre alongi wa ministre na biso alongi moto na sali sous fièvre. Parce que parmi les symptômes, la virus, un virus, fièvre fièvre vraiment chronique. Alors pour je me pose une question. Beaucoup se plaignent à 19 milliards il faut bolia. Tout vous se plaignent réellement que Mboka Nabiso ministre Sali Moussala Malam. En soi déjà ceux qui virus et continue à Congo. Exactement ça moi c'est mais Congolais, pour défendre le ministre, pour défendre mon parti, pour tenir des propos, ils ont mais confusion est côté. Bande comme ça, le virus est côté dans le Congo. Mais sous le virus est côté. Yopi, il y a des gens qui ont d'abord, na oloba boyende koana azo sepela wana azala ba mutamasanga. Azada mutamasanga. Bishima, Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Moutoumou Kwabu, Aïe, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH, sida, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingyo komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi
00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Pourquoi? Parce que Moutou o aza penda Moutou nezo sala. Est-ce que à côté tombe la penda si na victoire pour na entrer à virus coronavirus na kata RDC oyo niveau ya traitement na biso d'abord est faible par rapport ya Chine parce que la Chine médecine na bango est plus fort plus élevé que ya biso awa na Congo. Biso na Congo mutu akufa na malaria. Biso na Congo mutu azokufa na fièvre opération oyo batu bagendaka bazo sala opération par laser bazukaka machine ba déposer bisika malade ezali ebendi mbala moko hernie ebendi mbala moko malade mais biso awa bakokata mutu lokola nyama siko batu bazo sepela coronavirus ekota ono ministre alongi parce que monta moko ya mbongo gouvernement okata kopesa bango ba se retrouver na bana na bango peut-être que bango mo peut-être ba za la paix infecté à maladie ou à coronavirus. Donc, tant qu'on a zoomé dans Makamba Boye, dans tout le niveau, il y a moutou, il y a des Congolais. Est-ce que Congolais pendant qu'on bête à Maboko, à cause de la signe de victoire, ce qui virus, coronavirus, et quand il y a Mboko, il y a un communicateur, il y a ministre de la santé. Et ça, l'Iboma, même le ministre de la santé, coronavirus, c'est une maladie moko, je vous dis, papa Nanga. Bango moko ba mindele non ba trouver qui sinini ko biki sa coronavirus té bamoni ngote bazana ba tâtonnement bazo meka mais lelo zo mona na congolais bazo sepela coronavirus ekoti ministre alongi alobaki yango e bino bobenga ke mutalukuta coronavirus ekoti papa malaria nanu ya pamba oyo période moto zala malaria beta batu frappa batu to mona ndenge nini malaria e boma batu to mona ndenge ni malaria e nyokola ba vie batu na hôpital na biso non ba centre de santé tala na nukutu ba mitu ko to benga ba ambulance me mokoti na tala ambulance ba congolais bazu jeep moko la crisère moko ya kala o monter fima ba koti si muta maladi kuna na kati mbeto ezate nini ezate muta to vana na kata mabende et puis chaleur ya ko sakana te. Et puis, le coronavirus se manifeste dans la mboko. Je vous dis, na ba militaire ba kokufa, na ba na image moko, ba ke kanga ndeko ba sous-prétendre que non, ana coronavirus, ba ke kanga policier ke o kanga muta na coronavirus, ata na protection te. Ata na cache de nete, ata na gante, aye ko kanga muta na coronavirus. Donc, ozomona ke kinole mo ba lo ba non, na kata Congo chance le opamba. Donc, nous avons un poussière comme un PDG. C'est une chance de l'Europamba. Donc, un policier a un coronavirus à la protection. Donc, à équipement hygiénique était rien du tout. Un coronavirus. Et puis, l'autre, c'est que le coronavirus, c'est quand on a un biso. Est-ce que biso to l'équipe France? Biso to l'équipe Chine? Ne l'Italie médecine. Est-ce que to l'équipe Bango? Est-ce que vraiment biso to l'équipe Bango? Moutou a fout avion pour avoir une observation médicale na étranger. Ce que vous c'est la coronavirus c'est kota papa. Yango tozoloba moi na mboka na biso et na bateau balia kana muto ki abato. Bateau ba sepela parce que bateau musu bazo souffrir, ya zo sepela azolia mbongo na sima ya mutu. Soki coronavirus c'est qu'on a kata mboko na ba ministre ba kokufa. Na ba député ba kokufa, na population ba kokufa. Donc batou ba kokufa na kata mboko na ndenga liboma, même ba mindele ba mo bazo bange kota na Afrique té. Po ba yebi Afrique kota médecine toza na C. Merci beaucoup prophète. Même toi abordé point moko. Ils ont un point moko très capital. Point O. Ils ont vraiment capital. Alors na nga ki na yeba yo awa na moni o memeli biso nazo ibate ya yango ba benga ko moto na kisi na ebiti yango benga ko moto na kisi o bilo ni so memeli biso. Bon koto ezali toza na formule contre malade au virus ba bengi coronavirus. Ana memi ezali miel et puis na yako mima citron. Donc bato sengeli ba yeba na loko moko ki à part Kibonzambe o nzamba pesi biso entre pasteur prophète nzamba pesi biso intelligence et puis nzamba pesi biso puissance ya ko découvrir babiloko e batama o bat bamona raté. Donc coronavirus oyo
D'abord, avant et se manifester dans le domaine physique, d'abord il y a une réunion et ça dans le domaine spirituel. Et ça va épidémie moko satanique diabolique. Tant l'épidémie moko et ça se propage dans le monde entier avec une grande vitesse. Donc il y a un moment dans chaque temps, tant nous avons azoko permettre et le moko kota pour détruire l'humanité, nous avons préparer autour un échappatoire pour protéger l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous avons prié, nous avons souci au Nganazalaki Nango, nous avons Nzambe Tali Singaï, ba formule au Salake Moutou, avant d'ana Moutou a infecté na coronavirus et puis a eu coronavirus était. Et ça la cache, même aux la cache de nez, même aux la gants, pour nous faire protéger contre le coronavirus. Et ça risque parce que même Baminga Bango ba médecin, ba secouriste, ba na ba problème, même sous ce délai baza atteint par cette épidémie coronavirus. Na kata prière, Nzamba talisaki ngai miel. Yango na ye na yango. Nzamba talisaki ngai citron. Yango na ye na yango. Biloko mibale oyo eza capable par formule oyo nga na kopesa ekosala ke mutu akoye kovanda akoye koliana mutu aza infecté na coronavirus. Dans un délai à 14 jours. Donc, ce qui est tembe, oye to sali expérience nango, au sali yango au monde que non, tu ne seras pas infecté na kata coronavirus. Parce que coronavirus ezali maladie ozo se transférée par l'oxygène. Donc dès que mutu a déjà atteint yango, tant azoko aspirer l'air, azo respirer l'air, dès que aspirer à respirer, donc mu pepe wana eza déjà atteint na coronavirus. Tant etant moli ce qu'on a à distance à 2 mètres que mon peuple est même à odeur est automatiquement atteint le coronavirus. Même au lati cache de nez, même au lati bagan, on a déjà atteint le coronavirus. C'est la raison pour laquelle, avec cette formule, Nzambe a talisé dans la recherche, et ça, et l'autre moko Nzambe a révélé, et ça déjà dans les réseaux sociaux, qu'avec cette formule, et vous permettre que nos mutata atteindre le coronavirus aux anango et qu'on atteindre yoté. Même ici qu'on vanda, sur au salé, on a que nos produits chimiques tout non. Nakata citron, faut même nakata citron et a puissance. Citron bon monagao et a puissance ya kolongo la même maladie. Nakata nzota mutu. Même ya on a ba mususo ba na ba graisse, soka salé le citron ba graisse na yesa nini elongwaka. Muto ana ba problème ba solo na nzoto. O solo na nzoto soko saleli citron o tchango na mai o mona solo kolongwa mutu azana ba malchance na domaine spirituel o saleli o mona ba malchance sana ni kolongwa miel oyo naturellement et baka ko traiter poison mutu soki allié poison soka melika ka miel mbala moko poison na même ate umela ki ndenge nini ezolongola poison na kata nzoto mais ezaka délai à 24 heures so eleki déjà 48 heures donc ato meli miel et ça est le côté donc so lié poison deti na ba 6 heures 10 dans 7h10 déjà, on met miel et l'on déjà poison. Si ceux qui ont eu citron, ceux qui ont eu au kati, au fini, au tchango na kata vert, il faut avoir 3 citrons. Où ils allaient anti-coronavirus, ceux qui ont eu coronavirus, ceux qui ont eu ils ont blacté. Ceux qui ont eu ça, oyeba, bengali miwa prophète Abishima, na repesa yo na sali yango pona sauver mokili. Donc aujourd'hui kaka miel où ils allaient fabriquer, ils appellent bio. Où ils appellent na banyei ya ba corbeille donc ya banzoi quoi. Aujourd'hui miel au sopia ngo pena nyonso na kati ya vert et vert pende dans la nango hein tonda penda makasité. Aujourd'hui 3 citrons oyo. Au kati yango au raffiné jina yango esengeli ekota na kati ya vert. Soki ko na kati ya vert aujourd'hui sous citron mususu au kati au raffiné jina yango ekoti na kati ya vert. Vert wana ozalia au remplir yango déjà na miel. Aujourd'hui sous 3e citron au raffiné jina yango ekoti na kati ya vert. Après tant on sala bongo aujourd'hui lutu na yo au baloli. Au baloli au mona ke eko comme un peu moins liquide donc maï penza au baloli au sel yango na nute. Aussi ce ko vert wana au exposer yango na moi pendant 30 minutes ou 40 minutes. Au exposant na moi pendant 30 minutes ou 40 minutes. Sikoyo vert wana ce qui okomela ce qui on va appliquer wana il faut bobenga parce que na ko partager connaissance sur pour to boyi bato ko zangwa pirata ngo sana ndenge na ye.
wana bokobenga na oyebisa bino nini sikoyo kosala na mélange wana tango yo kosala yango ndenge na koyebisa yo donc osalaka mélange kozala miel na citron mais ndenge ya koutilize yango siko na nzoto kozala infecté te na moto aza coronavirus te wana okobenganga mais bandeko baza na nouvelle tendance na opesa bango formule wana même ofai na moto na coronavirus même oaspire l'air ya monoko na ye okozala affecté te na coronavirus ekozala épargné yango na kosenga na message oyo ezala transféré na monde entier même bato bazana na poto kuna même bato bana Chine bobenga numéro ya prophète Abishima na laksa bino utilité ndeni okosalela yango okozwa changement et puis okozala affecté te pe coronavirus ekozala propagé te nalobi te ke ezobikisa maladie ya coronavirus non nalobi eza protection contre coronavirus et l'équipe même kocha cache de nez na cache de gants voilà oyo na memaki formule ya koyeba ko appliquer yango po ete ozala atteindre coronavirus te pour coronavirus ezozwa même ozana cache de nez même ozana gants ezozwa ezokipe te yango zomona kuna na Chine taux d'affectation est tellement élevé ozomona awa na Afrique taux d'affectation est tellement élevé et puis eloko biso tozobanga makasi eza na kata Afrique c'est pour cela na ba prière Zamba révélé ngai comment est-ce que tu ça la mélange il y a ba produit naturel pona mutu a salela yango afin que azala atteindre le coronavirus té ezali message révélation on a vu il y a mélange entre miel na citron mais na lobby te ke muta melango na lobby te ke muta pakolango mais na lobby obenga ngai na téléphone soko bengi nga na téléphone na yo ngasko na kopesa yo utilité utilisation na yango ndenge nini okoki kosalela yango soko osaleli yango okoki mpe kotambola ofana moto aza na coronavirus olie mpe na ye mais oza atteint na coronavirus te voilà révélation na memaki contre donc eza anti-coronavirus parce que un prophète azaka ateke mpona kobeta bato miracle kobeta bato bishima aza mpe wana mpona kopesa bato solution c'est ça. Mais en fait, Lolo, quand même, une question par rapport à tout ça, parce que prophète Tuto est quand même, parce que par révélation, par exemple, là, ça va tout ce que Mututu ou Aroki Komekango, Aroki et Osimba. Mnalobi boy, mutu nyonso oya komekango et Kosimba. Mutu nyonso oya komekango et Kosimba. Bon, on a que taux de propagation, il y a coronavirus et qu'on a vraiment na mboka na biso te. Et qu'on a appelé na mboka na biso te. Donc, somme t'a dit na coronavirus. Soka zaki na yango soka biki na yango te aotira la na yango moye apesa muninga ezate parce que formule et anti-coronavirus yango déjà nazu yango par des révélations des recherches spirituelles parce que je suis prophète, je suis chrétien. Merci beaucoup. Alors pour na bande konyo surtout oyo bazaja na ba pays oyo danger ezali, c'est-à-dire déjà ba oki ko sala la pratique oyo pour épargner bango na yango to il faut kaka balika pe sous par yo. Bon, déjà ceux qui ont payé parce que c'est vrai, révélation aux yeux, mais quand même, Bandeko on dit aussi sacrifié pour que le peuple babi kato yopi ozo sengela ngo pesumbong. Bon, ngai na lobi boy. Na pesi bango ndenge ni ba osala mélange na expliquer bango, mais pour na ko utiliser yango, esengeli ba benga numéro nanga. Parce que ezangi ne loko moko na koyebisa bango ba ko sala wana pour bazala donc ba ko utiliser matière au mélange na tout ça pour bazala infecter na coronavirus. Donc na se sacrifier pour sauver l'humanité. Donc na tcheka mbongo liboso te, mais na se sacrifier pour na sauver l'humanité. Donc on a lingi batu ba benga pour na boyi na révéler nyonso aw. Pour ça na révéler nyonso awa toyebi. Toyebi mboka na biso ndenge ezalaka. Yango moni na bombi secret mususu ya suka oni ba ko hostia pour ba appliquer mon bala moko. Les places on a pe ba nzamba ole la moi mingi. C'est clair au bombi lisusu ola kisi bango ndambo mususu bombi lisusu yango na osenga soki ba bengi numéro prophète Abishima ba monike na za vraiment s'attirer na ba appel ba bengi même numéro na bino mponga na otika ya bino de secret nango donc bato ba ko contacter pe bino boyebisi bango nde ba osala bato ba contacter prophète Abishima boyebisi bango nde ni ba osala yango na sengi avant d'abord ba appliquer yango et sengi na pesa bango mayele wana donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Alors prophète, n'a pas dit quand même des détails en ce qui concerne le virus ou Isali Awa. Mais quand même, pour nous, on a besoin de contact parce que nous avons tout un pécuseur, mais bazomo na yo ozobongo la mai et comme ba jus bazo sala boye babilo kunyo soto okomo bangi sabatu okomi ko bangi sabatu
biloko wana est-ce que ça pena bonzambe kaka to yo pe okomana makamno mususu mais ozo utiliser ka kombo Jésus-Christ de Nazareth. Bon, Jésus-Christ d'abord azal mystique ou l'état mystique. Jésus-Christ azali profondeur ou l'état profondeur. Mutasala Jésus-Christ azate, mais mutasala Satan est Jésus-Christ. Donc les lots sont moni mutasala les spectacles va bien até azal du diable, mais pourquoi pas tolobaka azal de Jésus? Pour Jésus-Christ a plus que Satan. Jésus-Christ azali kobanga koleka kobanga. Yango mona Jésus tanga bimela mutu, alinga bimela mutu selon niveau ya molimo na ye. Po ebangisa mutu wana te. Donc batma yeba ke non ngai nasambelaka Jésus-Christ na mona nganga te na kutana nganga te zala nganga mota olobage apesanga ba biloko na sala kana nguya na ye non. Soki bazali baya to sana bango puissance contre puissance, force contre force, oyebi déjà na senga ba défi ah même mutu moko te à se présenter. Yango mo na osenga na bande ko nyonso bo banga na binote, je suis chrétien. Ngaso na sambele makasi, so nguya nzambe za makasi kat nanga, nzamba sala ka ba démonstration sala mara na yango. Na komba Jésus-Christ isala mara. Yesu atambola likola mai. Yesu atambola likola mai. Yesu akabola mai mer rouge kabana. Yesu abongola alesa 5000 personnes. 5000 personnes balié car on a mapa mitano. Balé l'ambisi mi balé 5000 personnes balié et puis bayo ramasser 12 paniers à miettes au etikala après avoir coulé. Donc Jésus-Christ c'est ça mystique. Moi je crois Jésus, je crains Jésus, il est mon créateur. Donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a encore un programme pour la bananzambe tout pour la loto sukeli. Bon, pour le loto sukeli awa, mais non, c'est un rabat benga pour vraiment utilisation et anti-coréna citron. Le numéro est déjà affiché au bas de vos petits écrans, mesdames et messieurs. Vous avez besoin d'être en contact avec le prophète Yabishima, Ézéchiel. N'hésitez surtout pas, contactez-les à travers ce numéro. Si gestion remarque également, contactez-nous sur le numéro qui est affiché. Continuez à vous abonner, partagez nos vidéos, un peu de like, commentaires, cela nous fera énormément du bien. C'est la seule façon de nous soutenir également. Alors, tout comme Inasuka, prophète Abishima, pour la nouvelle tendance, comme tout le monde, d'ailleurs, nous vous invitons officiellement parce que le 12 avril, déjà, Nouvelle Tendance organise une marche de santé et puis, partenaires, surtout au Bengi Sabango, tous ensemble, Jorouana, tout partager, puis moi, jus ensemble, bisognon surtout. Alors, tout comme Inasuka, vraiment, on a souhaité d'abord meilleure vie. Vraiment pour la chaîne Abisso Nouvelle Tendance, nga pe na promettre bino na Rosala na marche de santé wana moi munene toki mwamba moi tozala na souplesse nga mo pe na Rosala toki ma pe mbango mais na lata ande coupete na lata pantalon en tout cas ngali nga bomba ba partir nzoto nanga. Si c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, on se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Merci à Gédéon qui est derrière la caméra, Jordan également, Herman Chimanga, merci à toute la grande équipe. Continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, le numéro est affiché, n'hésitez surtout pas, nous faisons partie de la famille, tous ensemble. Alors, au revoir, bye bye, à la prochaine, ciao.